particulière au Congo central, province qui va vite croître. La preuve, c'est notre présence ressortissante du Congo. À ses côtés, nous devons apporter pour 26 provinces du pays en termes de contribution avec l'arrivée de la nouvelle grade de la CVM qui permettra du nouveau navire à constituer le Congo central entre dans une nouvelle ère grâce à la volonté politique du chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi. C'est une bonne nouvelle pour les opérateurs économiques du port de Matadi, un partenariat public-privé vient d'être conclu pour plus de congestion au mouillage des navires, des opérations qui prenaient 2 jours s'organisent en 2 petites minutes. Partenariat public-privé a trouvé du répondant au Congo central avec Matadi Gateway Terminal. Cet investissement reste un accompagnement et une participation à l'essor du développement de l'économie de ces provinces en particulier et de la République démocratique du Congo en général. azalaka mobali ndenge azalaka kombata wana azalaka kombata ndenge akoma président de la république azalaka mobali azalaka décision wana mpona libela Les députés et sénateurs voient certains mandataires des entreprises évoluant dans ce secteur. Enfin, qu'il n'y a plus de congestion au mouillage des bateaux à Matadi, plus d'attente, même plus de mobilisation des navires. Awa masumu ese bali kotambola tokotelema lisusu na nzela te po awa masumu etelemaki na libongo batia bandaki kobenga mutu manso akota na masuwa batombola miso bandaki koboya awa masuwa ese epeli tozali kokende se liboso mpona korashe sikoyo na makasi developement ya mboka RDC tolobi yango. Merci vraiment papa na chengo za nango bien petit bana États-Unis, bana France, bana Chine, bana Allemagne, Suisse, Congolais sont partout, Congolais sont en Boka. Congolais sont partout à Zali. On a dit que bien les moyens de faire. On va faire des déceptions. On va aller là, on se fera pour ça changer ma solo. ndenge toza déjà mokonzi asa mbongisi makambo nyonso eza nango bien donc mokonzi asa azwi déjà majorité na ye ebele lelo vie pepe ilukamba ifala dépose lettre ya démission en tout cas vraiment ya kowangana eza te esengo ezali victoire eza na ngambo na biso. La plus-value, c'est l'extension des fonds précisés à 14 étages, soit de 350 à 500 000. Des états qui ont été signalés dans la santé de la population locale et l'éducation. Toutes ces actions appréciées à juste titre. Marie-Madeleine Moïse, PCA de la CVM, a souhaité que Matadi puisse valoriser le partenariat dans le cadre de l'accord. Même voir diable dans Zamba pesa capacité à pouvoir mouke dans ma sakalaki Zamba bokaki na mabele bana ko za mukolo le quoi FCC na kabila na ba Rwandais lelo ndeba mete bango fwe babaki bango na mabele ndenge nzamba bokaka tata na mabele bana ko za journée oyo ke bana na biso ba kozonga la classe normale to kotango fele to ozamisa le fele avec Fati Beton en tout cas les Camerounais ya touché na yango ya béton ça to fele en tout cas ça fait les bananes pour la terre. Ça fait les bananes. Bana bapemi omoni eloko ezobeta malelo eza neti na tango ya Noé Zamba yabiseki Noé keno sala bwato asali bwato alobi bato so o baza intéressant bakota na kati ya bwato bakota na kati ya bwato eza ndenge pe Fati Beton asalaki consultation ayebisi na bato FCC na banduki na bademo na banani oyo aza intéressant ya kokota na bord baoyo baye bakoti baoyo batikali libanda mbula yango lebandi mbula ebandi kobeta sikoyo mbula Noé wana mbula Noé yango me yo okoki kokota bwato
balobi bote yango nowe asali bokota na kati ya boite yo boyi kokota mbula yango ebendi obeta biloko yango basi débrier bazo na geste ba license pe bakoti makambo na ngaloba batala ide pe batanga te o ba wewa batanga na lobi je suis en face de un homme je ne peux pas faire une licence yo boyango mon père bon sikoyo eloko ezanga mpasi namona su lelo ka ndenge nesengo toa nango boye mama kwa o sase o tise boye na boye message eke mopanzi ngana otosukaka ndenga na lembi bana vraiment tosala esengo makasi lelo tozozela maloba mokonzi ya mboka nalingi nayebiso mama donc oza na mwasi na nona soki oyebisi mwasi ke nambelanga fufu na 12h mwasi aza boye namba fufu na 13h mwasi aboyi donc osala boye sa omoni mwasi aza na eske mariage on est yango tozozela seye wadimango Poeza kitegela kaya batu nyonso apona ekolo popo yeba ozwa muswahili mwa oloba mukoma mwa oloba winga bana muswahili message ya kitoko epa bandeko nyonso bakanisa kitegeli ata mopanzi nzo apesaka ya bino tuna asante sana kwa rais wetu wa Kongo Tshisekedi. Mambo nasema leo ni ya furaha kabisa. Wakongomani wote leo nachunga atasema message mzuri, aachane na hapa watu wa FCC. Watu wa FCC beko na roho mbaya, bapende kabisa hii nchi iende kumbele. Leo ndio tunaishana nabo kabisa. Weza tunachunga tuko kwa babazi hapa. Oui, weza tunachunga anasema yaka nakendeaka na yaka ndeko na mama shilube sala rabiepo ndio wale mwana biso nyonso lobele bosembola ngo penza Mema ni mwana mboka usomba muchili sasa mwamba bwani kabila ikaya reveke aza kuchituni kubuka lenga lelu utukuruka bukalenga musiki kalu reve lelu kitabani bukalenga yikavu itabani bukalenga mbuya tome lelu manya to bukalenga boai. Oui, vraiment, tu sais, la victoire du balai. Maman, maman, peut pas continuer à se langala. Mama ndio tezela lesema mume ndio tamendo ko. Ndio lena ndio yanona ngona sasa. Ndio tana kwenda Felix Tshisekedi. Ndio kitakula mlaka wewa. Ndio kule ile ntolekana na limete to la maboko yoga eso ndio tezela lesema. Aba no sepela mokonzi na biso. Wachi be. Ndio sepele ndio tezela nasi. Oui, pour ça poñe coloté ah oui. Ikongo, beza Ikongo. D'abord je suis né Congo. Muke mwana matadi Ozi moja. yari te mwana Congo. Ozi moja. Beto yari basu manaka na changement ya bwana na beto. Kabila Rwandais, il doit rentrer chez toi. Ruberwa. Janine Mabunda anachita mbwe mwamba. Wale futuka na bwana na bo. Futuka na bwana na beno. République démocratique du Congo yake bwana Kasavubu, yake bwana Lumumba, yake bwana Tshisekedi, yake bwana na beno fait. Hii na message. Depuis 60 ans jusqu'aujourd'hui, à peine me fait mon changement. Changement qu'il y a fioti parce que par Rwandais, par Burundais, na ba Tanzanien, qu'elle a dérangé le président Félix Antoine. Mais Boubou Yaï, beto me tout ba non. Boubou Yaï, beto me tout ba séparation avec tous les Rwandais, tous les Burundais, tous les Tanzaniens. Bana mfuti belemeza ba mubien. Roli Lukwai, Parlement de Buron Kwengaba. Ça fait plus ou moins 6 mois que tu vas gagner à YouTube. Parce que vous avez un accident. Mais vous-même, vous avec force. Il y a des gens qui ont plus de 143, 84, 033, 64, 00. Plus de 143, 84, 033, 64, 00. Kabila, Kabila.
na ye toyebi ete mama na yo toyebi ete noko na yo toyebi ete solo za Rwanda yokanisi makati wale ndo makambo oyo eza lelo eza ndelika na maladi nyonso vraimen kotoyoka boza komune oyema na États-Unis tokotoka kutu oyebi eloko eleka na mabele na yo munene boye lelo makambo ezokoma ebongo maniaki yolala makati aziselete kameraneni le plus proche atarayel vraiment biloko boye majorité au Parlement. Parce que vous faites une majorité populaire. Nangu kaba jama kutuita makanda to wobu bali kuni bujiba jamba abasha bina bakesi yetu 80 millions d'habitants bajani ma Felix Tshisekedi hima na kulu ujumwana mulumo tiba benga malwanyo o cher compatriote cher ko tiba benga ai français discours ja lelo ja kubadi buja 6 minutes eje tu tolo mwenda discours ja 3 minutes chanana malu oso akujuka bwana bwa jitu ja lelo ndite kwa bwana ujusangi cha moyo wa pepe kombolezo tubikira bakangabo betu bote tubikira mtu mukati sengo tubikira kalamba mangola tubikira bangabo betu bote walikumbula bashuka ibintu nuzula imana kana ikulu wamulisha Felix bwana bwa Felix ambita mimana katika bakuchunga to bwana bwa bangabo betu mbimana bangabo bakwetu mbimana batu bote mbikira jitu ja lelo bwana jipaka jebani kabila jipo bwana bantu ba FCC ba Rwanda bana ba kwa ngata jitu ngaje twano tacho tujipamana histoire bimba nenu zimbanga ta ba professeur ba langa yote ya jitu banu longa tena kuri yetu yote seng lang national yetu yote nenu ba yo lelo yo jitu bwana mo jitu ngano bien impliquer mo politika wa jitu nga mama bwanzo tukadi bana ba jitu wewe wanta mama nyine de beto tuta mama dunonda mu felite wo tuta mama nenu koko nyangi nenu bantu bono tujini mene no kwenu ku Rwanda ojibanga na bibi wewe kabila yetu njine bodi wewe kabange tuku Rwanda kabange tuku kumutimaji nanga dina ndi Rwanda kana ngoma lelu ka Kongole lelu o mutanga bisaka bieba biwe malo twa dina na pati wa lelu kasi oui, oui, ça toujours un tourne à